tozotala yango na ba voler et belé, mais tant on a côté na prière, nazomona que nous les serviteurs de Dieu, tant que tel makaliboso tozaka exposé na makambo et belé. Oui, la personne va communiquer foi à Kitty. Ça fait très mal. Planique diabolique, démoniaque. Bible le dit bien, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Bible le dit, Zamba le dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Moutoza karamabela kozonga mabele, délai à moutuna mokili et kozala 120 ans. Zala sambe la koza mosala nzambe, ba ane wana soki o atteindre ngote liwa wana eza liwa moko démoniaque. Comme on dit que ça là, serviteur de Dieu concernant santé. Papa na biso na akoyi. Oui. Ba parole ba non arrêt cardiaque et tout ça. Mais tala c'est nous on bien. Ba qui basa l'église wana. Oh. Ça question bibliothèque tout na biso. Pona nini bozo kufa avant temps. Oyo ngai nzambe na préparé pour na binoti. Nzamba lobi à partir de 70 ans, 80 ans, 120 ans. Mais Ecclésiaste 7 verset 17 et lobi pour nani bozo kufa avant beaucoup que ça va année on a 70 80 120 ans. Donc mutuso a kufi na se ya ba année wana c'est un esprit de mort au ténèbres tindra pour na ko arracher mutu na mokili pour mutu akokisa ba année on nzamba lobi na eti. Tango bimi na puissance à ténèbres oye pas Jésus-Christ suivi moko ça les makana ténèbres. Yoza na suivi, ngape naza na suivi. Et si quand nous sommes au diable, c'est la biso suivi pour que to zonga, auto benga ngo réclamation. Yango zo moi ba msalo zo sale ma ba image, ba de commencer rapport sexuel dans cette église. C'est ça auto benga ka réclamation. Oh Saint-Esprit tal sanga na la prophétie. Pour photo yeba prophétie. Ezali li kabo nzamba pesi na la Saint-Esprit. Mais il faut qu'on discerne en malam. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois o ya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya Tongo. Balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Le lot est na banda qu'on a bino ko frapper pour na ko luka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, jouets. Donc ceux qui vous en ont, vous hésitez à contacter Ngaïté na numéro na Ngaïzali en 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozalaka ebele oyo wapi bondima déjà kolanda chaîne abino oyo bolingaka mingi Chebiso télévision oyo tolobaka ete chaîne oyo wapi kokai na bino na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami pona kolanda chaîne oyo bolingaka mingi na kati émission na bino ope bolinga mingi police de star nga wabino Roger Bouya esengo pona nga kozala na bino na pesi merci bongo na
coordonnateur pe président na yango DG na yango patron na yango Chic Moukadi na pesi merci na Denis Mosolo wa pazali na prise de vue pe Elias Eli o wa pina benga monstre mutu o pazali wana na assistance technique pe réalisation na yango na kobosa na bongote ko pesa merci na mama Emily Seti Mainga ONG Vida oyo wapi tobengaka ye mwasi nzambe na boboto motema ya bomama o azalaka na yango alobi ete na mois de décembre biso nyonso topesa na maele na $1 na yo okoki kobikisa molimo ya mwana moko orphelin Liesa Melissa sepelisa orphelin na $1 na yo apamba déjà le 20 décembre oyo toko réceptionner biloko nyonso po ete toyeba na ko assister ba orphelin yo pe zala na kati ekosala malamu na kobosa na bongo te kopesa pe mbote pe merci mingi na moko wayeba na Canada ya tongo mama Mado Seti na kobosa na bongo te Lydia Seti na PCP merci na 1.13 général votre honneur na PCO pe mbote bino manso à travers 5 continents Olandara Chebiso merci lelo tokozana masolo oyo wapi toyeba na kobeta bandeko balandi ya Chebiso télévision pe ba congolais bipanyo so gozali banda pe kati ya mboka makambo mazali koleka na mangomba to pe na ba ecclesia tokomona yango jamais pa ba musulman tokomona yango pa bato science occulte to benga bango mais oyo ekomosama na christianisme surtout na ba église de réveil ça laisse à désirer et ça ko sala passe yango wana lelo tokozala na moko ya mosai na nzambe toma boye pepe mingi azali pe moko ya ba partenaire privilégié na kati ya Chebiso télévision ye tokoyeba na kosola na ye boye biete ezali kosala pasi ye évangéliste Michel Ekuchu oyo wapi tokosolola na ye na oyo nyonso ezali koleka lecture na ye par rapport à makamyo c'est ko les kama ezali pe to kolobya les kama ministère na ye ndenge nya sali ko sala musala na ye na kati évangéliste Ekuchumbote nao mbote papa Roger vraiment nzamba pambolo makasi amen et pona ngai kozala na yo mukolo malelo malgré ma ba occupation ebele yes. mais aussi biso honneur ya mukolo malelo kozala na biso to kolinga ete ata 30 secondes to kumba biso na prière ya mbote to ebana kobanda moboko na émission na biso to bondeli Seigneur Jésus-Christ na recommandé moment où na ser loboko na yo na sengi Saint-Esprit et assister biso de début jusqu'à la fin. Saint-Esprit donne-nous la sagesse, l'intelligence nyonso to koloba ezongisa lokumu epai na nzambe oyo ezali ya nzambe te na bwaka mosika na biso na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli amen amen ngana zunde maloba ya suka pona koloba ete ndenge évangéliste Michel Ekuchu alobi ete émission oyo eleka malamu manso eleka malamu ngana récupérer wana po ete toyeba na kobanda émission oyo malamu évangéliste oui soki toyambi yo lelo eza pona tosolola biso to yibi yo koyiba po ete tolobela makambo etali ministère na yo kasi yambo ete tokoma kuna tokolingana tosolola oyo ezali koleka na kati ya église ya pasi yo tobanda na wana eza par rapport ya liwa oyo ezi toma moko azalaki likolo ya chair liwa baliwa ya en tout cas durant ba 3 mois oyo bantoma bakufi ebele et puis bakufi baliwa moko boye oyo ezosala pe bato pasi makasi na moment oyo bato bando s'attendre na ngote tozomona kaka liwa ya basai na nzambe et puis plus précisément na ba sai na nzambe mingi pesa na kati ya église de réveil mais oyo pena na ko toucher lelo eza par rapport à liwa nzamba atali na lo batandenge papa oyo bakufa sur scène ye pe to moni sikoyo ke mosai na nzambe moko mort sur scène nzamba atali ata mosala bande ko sala te kokoyisa mutu liboso ya bato oyo abanda communiquer bango foi abanda communiquer bango Christ mais akoya bongo nzamba atalaki ata professeur lo bate akufata sima asa mais sur scène na kata ko sala ke abikisa minimum abato nzamba permettre akufa yo lecture ya komona que mosai na nzamba kufa bongo omona ke ondengeni. Vraiment merci beaucoup pour le message et pour la question na yo. Dans le bagage souvent rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Là c'est la parole de Dieu. Un homme de Dieu d'abord, il faut monter à vie de prière makas. Ndenge toté le makas, toté yakawana, tozakala ba menace makas, ba attaque, ba oppression, ba flèche à ténèbres et bêta maka. Si vous avez rempli la prière, tu peux mourir subitement. Au moment comment Moussa Nzamba Tikibiso, ça fait mal, perd son âme.
mais tozotala yango na bavolé ebele. Mais tant on a porté la prière, nazomona que nous les serviteurs de Dieu, tant que télé makaliboso tozaka exposé na makambo ebele. Na bato balandela kabiso. Satan atindaka pe ba Jean na ye na kati na église, ba sorcier bazana, ba tusu ba yaka pe uniquement pour na ko meka. Ba si réellement cet homme de Dieu aza na puissance à Saint-Esprit, puissance à Bonzambe et vendre katina ou bien pas. Au moins Léon Deco, pasteur, ça fait vraiment très mal au cœur. Comment on a mort si vite. Communiquer foi. Oui, la personne doit communiquer foi à Kitty. Ça fait très mal. Planique diabolique, démoniaque. Il faut faire attention. Biso bana na nzambe nde toyela mokili. Tozana ba année, ba jour où nzambe a lobango bien la Bible. Kolandisama Psaume 90 verset 10. Bible lobby bien, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Vous voyez. Surtout qui tient à Genèse chapitre 6 verset 3. Bible lobby, Zamba lobby, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mutoza karamabela kozonga mabele délai à mon mokili et kozala 120 ans. Donc Genèse et lobby 120 ans, Psaume 90 verset 10 et Talisi biso kobana 70 et puis 80. Alors biso bana nzambe ba date wana o ekomami na Bible soki to kokisi yango te ozala muto sambela kati ezala osambela koza mosala nzambe ba ane wana soki o atteindre ngo te liwa wana eza liwa moko démoniaque o ewute pa na nzambe ti. Donc moins il y a âge wana et ça va liwa moko c'est la malédiction. Je vous dis la vérité. Il faut dire ce que la parole de Dieu nous dit. Étant qu'un homme spirituel, c'est un homme de Dieu qui a couffé vraiment la Katine Tumba. Mais par rapport à son âge, il est encore jeune. Oui. Quand on est au bon de l'Anzambe, na Monique, et Zanabiloro Moussou Salami tout autour de que c'est la avant, même si la condition koufeli. Mais il faut faire beaucoup d'attention. Biso ba Nzambe, il faut tout samber la kamakasi, tout contrôler l'entourage de biso. Surtout les serviteurs de Dieu. Maintenant, balobi pe ke bino pe pasteur ba sai Nzambe, bozana négligence trop sur la santé hein, bolingo sala ba checking te, bozolingo ke na hôpital te nyonso kaka Saint-Esprit molimo kambangai. On appelle pour un médecin qui a dit que non les pasteurs congolais exagèrent. Bozo te à lundi ti lundi, bozo sambe la lundi ti lundi, zoto et zanzoto donc atamu tout comment mon côté pas entretien. Oui, vous avez totalement raison. Ce n'est pas tout le monde au batika nzoto la bango bon non. Biso to za ba minute nga eboy na zaka na ba na kenda ka hôpital à tout moment kotala motema commande zotambola makambo na tout. Parce que to cria kamakas. Surtout na la ministère de délivrance. À tout moment, il faut qu'on prie avec autorité. Et ça, l'énergie, on dégage. Et change quand même le système de respiration. Tant que monté, ils ont changé même le système de bâtiment du cœur. Donc, le cerveau, pression, pression, voilà. Donc, le docteur a raison. Mais il y a des salles vraiment bien ordonnées où il y a la santé. Il y a la santé la makasi. Oui, dans la comment la nzoto miki ote mais nzoto miki moko ele de balingane nzoto ça la buba que non ngambolo quoi j'hésite. Oui. Voilà peut-être bien. Mais oui, les jeunes nzoto bongo. Même l'église. Mais dans Congo, est-ce que comment ça aux nzoto miki aux amobola aux malades. Oui. Mais sous d'autres cieux, il faut que nous en attendons. Au moins bataille na biso boy. Rechercher dans le monde. Bon. Donc papa Robert donc eloko na obisayo et ça comment négligence mingi comme ande ko basala ba serviteur de Dieu concernant santé. Papa na biso na pays. Oui. Ba parole ba non arrêt cardiaque et tout ça. Mais tala c'est nous on a bien. Bando qui basa l'église wana. Oh, oui. C'est un homme de Dieu. Mais sa complicité moko za makambo batama na se wana. Ako okufa bongote. Azana venir. Akufi le roi papa on batelo batabongo. C'est la même façon tout le monde la ninga ku atiki miko ça fait très mal au cœur. Bana nzambe basala nzambe
bolongola satimas diabolique. Tala entourage na yo, mutu amemela ko Bible, mutu ayela ko mai, mutu asimbela ko sac. Baroy ko utiliser ba tie poison pour apoisa yo, atobanga nzambe. So poison ko tie okende. Okende. L'homme prudent voit le mal de l'ouest se cache. Mais je te dis vrai. On peut te tenter que pour l'ensemble. Jésus, Bible, le Bible. Les justes se protègent et les mal ne les touchent pas. Si vous avez battu là, nous avons une solution bateau, boza pembe, bato mabe. Il faut que écarter bango. Yon nzamba salio grâce à taliso bato ba mabe yobi bon, le quoi na nzambe ata bato mabe ba pembe na bosa la ngelo outi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut bien contrôler ton entourage, l'état d'âme na batouana. Est-ce que baza ba vrai, baza na Saint-Esprit, est-ce que ba na nzambe, est-ce que tous la bango même vision, tous la bango même idée, même sentiment. Apôtre Paul Lobiango. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10. Je vous exhorte de demeurer dans un même sentiment, même amour, même idée, tout ça. C'est ça ton pembe non batoua, bozana batou, boza na même esprit te keba. À tous les nzambe bako tchelo poison koufi. Faut faire attention. Donc il y a un Thomas Oyo, il y a encore il y a boire. Il y a des choses à cacher, on a réservé comme ça. On peut aussi me poursuivre parce que ça mutu mettant dans la bondeli les londres nzambazo talisana qui a origine ya liwana. Tala image on a bien. En bonne santé. Mutu ko fa bon moté, je refuse ça. Ndenge pe nazo refuser. Voyez au papa mateya. Oui, matin nzamba la sorte na révélation te que non. Les hommes qu'on a yo Papa Nanga Robert Nazo Bisayo, Roger. Papa Roger plutôt. Je vous dis, Nane la Zaka Awa. Nasaka blague tel ba sorcier. Nalinga bato misala ya mabe, bokanga mana bangote ba kata vino na mukuse. Yango moni Bible lobi na Ecclésiaste. Chapitre 7 verset 17. Bible tout ni motuna. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Et ça question Bible tout na biso. Pona nini bozo kufa avant temps. Oyo ngai nzambe n'a préparé pour la binoti. Nzamba lobi à partir de 70 ans, 80 ans, 120 ans. Mais Ecclésiaste 7 verset 17 lobi pour nani bozo kufa avant beaucoup que ça va année on a 70, 80, 120 ans. Donc mutuso a kufi na se ya ba année on a c'est un esprit de mort. Au ténèbres tindra pour na ko arracher mutu na mokili pour mutu akokisa ba année on nzamba lobi na eti. Eza eloko oyo et ça la passe parce que oui tu constates quand il y a le but qu'il y a 4 églises de réveil confiance est soutenu. Confiance est soutenu parce que tu commis infiltré dans 4 églises de réveil. Merci beaucoup par Robert. Tu commis infiltré par Roger comme vous le savez comme Roger vraiment. Donc église de réveil aujourd'hui nous sommes infiltrés dans l'argent musicien mondain. Voilà. Bible le dit bien, dans Galates chapitre 2 verset 4. Il y a des gens au baïe, tous la bango ensemble, tous autres demeurer na bango tous la nzambe, ko kansa comme si baza batu ya nzambe ya solo, nzo kande baza ba envoyer ya ténèbres, bazo ya po ba kolongola biso na sali otozo ke pa Jésus Christ. Obi que évangéliste Kuchu ezana epti so ça constant wana, même na ba fiche. Il y a ba campagne, bani kala to non on appelle que non. Bah pasteur bazo bengana bazo reconnaître oui. Ministère à Namutu mais le monde des clubs des amis au moins la ba fiche ezaka soit ezama stane moko boye ba ça le na moko boye le roi évangéliste kucha sana na nga idéologie moko côté attater li lobanza mendeni mais le fait qu'a touché biloko ngana lingate au les bolingo la biso la commun topé commune à kati ya Bible et comme ko sala sikoyo infinité moko boya kotala keno pour papa ko twaza mutu na ngai wana to wana benga na biso malgré que eli lobana yebi na eli lobate mais ne serait-ce que le quoi tozana biso ka confiance le on appelle comme bebsa musala nzambe ce sont des sorciers bato ana bandoki ozolo basangisi momeni masanga na ndumba to sa bandoki oyo ba la poto pona liaka mingi bandoki mais na likambo tani mama nzambe baza soute ce sont des envoyés des ténèbres yokala bisao Bible le Bible na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 15
Ces hommes-là, ce sont des faux prophètes, des faux apôtres. Parce que, Bible le dit, leur père, le diable, Satan, il se déguise comme un âge de lumière. Alors, à côté de la terre, des faux pasteurs, des faux prophètes, au brossa bakle bouana. Ate bine côté ate bine musala nzambete, bazo kosaka batu. Na ba fausse prophétie, na ba prophétie moko imaginaire. Alors que quand on lobby, ne ba solo li aller pas comme il faut fabriquer. Voilà la philosophie en gros. Parce que vous connaissez très bien l'histoire. Mboka na biso église des réveils, nous sommes infiltrés dans la science occulte. Comment ça la sonne? Na ba fait de oui, ça fait bon, na éviter. Et ça na ceux qui pena papa dit na bala balamu qui pena ba l'église dengezo koma pena. Mais non, Dieu va susciter toujours des serviteurs de Dieu qui vont combattre. Mais bon comme il qui est bon va comme belé bazo puissance à Jésus-Christ et l'équipe puissance à Batouana Nyonso. Ceux qui te simbi combat Jésus-Christ de Nazareth. Batouana Nyonso ba on a pouvoir être le bosso na biso bananza. Même des faux serviteurs. Oui, mais le qu'on a dit pour si ça part sur que Nazolo va toujours insister en Cambo parce que l'Iwa il y a pasteur au sali passé. Oui. Aux autres prouver suffisance que l'église des réveils confiance les appels sous ma casse. Oui, confiance. Parce que comme on a tous on a l'impression d'avoir l'église n'abisso à chapelet. L'église n'abisso à chapelet pour un coup tout le monde sango boboto bondeko to kutana mayanga ne ko ya amen même dans ta pantalon to boya sur polémique. Tala lelo ba pato ba komo kangana ba binemi ozui ba toma ba komo fundana voilà. Et loko o isa pena récent ozui les solo ya Roger Baka pratiquement ba tuna nyonso ba dans certaine ba kabona pourquoi bango na bango ba ebani et comme sikoyo réponse sur la place publique. Effectivement, ce que je te dis c'est l'un des signes du temps de la fin. Il faut comprendre tant tous il faut donner un bel essor Roger Baka. Effectivement, c'est un homme de Dieu. De façon, ça lui concerne avec Dieu. Moi, nous sommes là toujours pour évangéliser les gens au Bazamo Sika Nzambe, Baya et pas Nzambe. Ngala Zaka la réserve ma casse. Parce que nous tous nous serons jugés par Nzambe. Eza Moussa Nzambe, Eza ba fidèle, Batunyo Soto la juger. Ceux qui te tamboussent vie na biso bien te lancer na moi. Après la mort, il faut te tourner kamoto mi tourner kamoto na tant que vivant. Toko passer éternité na biso wapi. Makamoto zo mono zo le kana entre ba guerre ba sel nzambe ba rancune ba division, ce sont des signes du temps de la fin. Bana nzambe ba sosola ba discerner le temps où nous sommes. Bana ba que la distraction ti. Maté za sous-souté. Maté disparaître repentance et Nakambo baby. Tala makambo to sona makambo so ile kina kati egizo ba frère bazangi na bango place au kendo beta masolo makembe se banda ata ba kino de balobara ba lukiango car en église donc côté les bons wani en église et le bina ngonza malobi ke nzamba vanda sta banda ko batonga na boko batuté parce que ceux qui étaient qui wana pena en tout cas comme essuyé l'église essuyé oui voir que des frères et sœurs mais soko moni bato bongonde ba ibonde laka ndenge bazaka ponctuel na kati église na ba acte baza ba poser wana pasteur jamais tout le monde na catholique au sati pena que on a sima yala ça moi les kuna rien wana aucun ngona intelligence humaine mais ba église nyoso mabe salemaka même catholique ils ont ma partie na ngoma lamu ils appellent ma be na ya biso ya église mais ya réveil parce que ça réveil de quotidien que ça pendant que non ba ça biloko na ba oui ça c'est la sorcellerie baza bandoki batwana et c'est bazo teya bio buke ça la rapport sexuel wana c'est la sorcellerie ata poser on te kangi bino maman ou bien papa bo c'est le quoi là tu ata bobangi nzambe zate je vous dis hein quand bateka église catholique ça bien ba logique oui na musulman na ba musulman le côté loba c'est la même ata la science occulte on peut oui c'est la ils sont disciplinés nous les chrétiens toza indisciplinés toza ben disciplinés ma case. Or le christianisme est une religion très puissante. Religion qui christianisme na puissance. Je vous dis la vérité. Diable a attaqué parce que réveil spirituel et sur le côté na batutu même bato bazar basa se quitte barobima bato bazar l'église mabe barobima bato bazar l'église de barobima babima jusqu'aujourd'hui. Oui donc on fait par rapport à ma faiblesse. Bakozonga te. Le diable kolingate batou
ba longwa na ngambu na ye. Il faut que tango bimi na puissance à ténèbres par Jésus-Christ suivi moko ça les makana ténèbres. Yo za na suivi, ngape na za na suivi. Et c'est quand nous soto kendaka diable c'est la biso suivi pour que to zonga auto benga ngo réclamation. To zonga la position initiale de la point de départ c'est ka oyo nzamba longola ka biso. Yango zo mo ba misalo zo sala ba image ba de commencer rapport sexuel dans cette église. C'est ça auto benga ka réclamation. Pour que détruire l'image de l'église de réveil. Mais oui, yango na lobaka. Ceux qui va se lancer c'est pas la première fois. Oui, yango na lobaka. On a niveau qu'on signer comme Matina place à Bongo évangéliste c'est ça j'étais. Baza posséder batouana. Baza vraiment quand sa possession. Je vous dis d'abord un homme de Dieu il faut la délivrer pour ça l'enzambe bien. Netinga ou pour na ça l'enzambe n'a posé batouana beaucoup na déclarer pour na battre de premier de l'eau. Il faut qu'il a déclaré délivrance. Délivrance, il y a Moussel Nzambe, Moussel Nzambe sans problème. Il y a des pasteurs Nathan Oyo. Bazo les Kalaba YouTuber, bah l'église. Oh. Je vous dis la vérité. Bozo yamba bate belé. Nous sommes ça l'a suivi notre si réellement l'église. En l'église, attends qu'on réunisse qu'on 5 4 ou 5 6 personnes. Exact. Ils sont là-bas à Bagangi, église YouTube. Et s'il bakei babengi bango kuna boyoka kuna bombe babeti bataleli si mutu mais biso quand même de tozoya boy tozoya na ndengi ya sans ses responsabilités parce que nazo kamba batu ba mikolo ba papa ba maman ba jeune bilenge tout ça famille et belé plus de 100 personnes déjà ils ont une grande église. Nous connaissons plus beaucoup ça la couverture Denis Jaboya la caméra bah ça couverture il y a culte bon mon la keno évangéliste hasard responsable donc c'est un peu ça bah Nicolo bah papa bah maman bah couple bah docteur bah militaire bah tout nyonso bah zoya évangéliste et le quoi non autour recadrant ou bien c'est purement la sorcellerie possession bah bloc à bongo. Mais tout le monde a comportement de la prophétie dans la TV. Évangile que Moussala Nzambe, franchement, c'est mon moment où on réveil. Moi, Nzambe, la mouka au bon de là. Moi, Nzambe, et maman a sauté. Et comme il y a yo, oh, Moussoussonginani, oh, boy, nabo, oh, boy. Mais banzem mo pene bandon zong sa pena batu na neto ande banzambe banzem banzambe malamu e beta maka isusu te comme oh Seigneur Jésus lo wana do na ba ti so Saint Esprit anima susu ba prophétie e komi koleka car soit na zuka komona pona boyina zo koma mutu mse koma oh évangéliste kuchwa na TV na moni mikolo yo président de la République na moni akomi ezo kende boye e karabon na moni mikolo chic mukadi de ezaka biloko zo tourner kana bato ba yebani ouais mais biloko wana eza propreté au luka peut-être mutu oyo azabita yeba makamuna oyebisaye oye sur la place publique mais tant oye sur la place publique yo moko la personne no sa biloko wana soto bito landelo pe boye le flacari sikoyo milimo ya certes eza pe un moyen de communication pour atteindre ça on est d'accord mais maloba oyo bato bakomo lobela bato et comment ça se koyo chevauchement muta boyango oya lobi kezaki bongo te oya lobi boye la prophétie n'est plus encore dans son exactitude effectivement ezani tout à fait normal parce que balandi eloko bible lobaki bible lobi n'a pas donné son toi aspirer mingi dans prophétie. Et ça vraiment c'est la parole de Dieu. Toi aspirer mingi dans prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 14 avant dernier verset au monde Bible Komiango la prophétie on peut pas le négliger. Vous comprendre. Dieu parle aussi parce que prophétie ça don le Saint-Esprit. Ça imagination moutouté. Ils allaient dans un Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à 10. Il énumérait dans le Saint-Esprit. Alors, Batunde et Misala Mabi. Bazu prophétie parce que le diable n'est pas prophétisé. Babalo le monde ndenge Mabi. On a pour cibler Batu. Alors, vraie prophétie,
Tant que bima esengeli muto bazolobela ou bien bateau bozoka muto azobimisa pour ça nzambe ana azobimisa prophétie, il faut besoin d'un esprit ya discernement. Où est-ce qu'ils aiment mon penza zo ke makasi. Micro ils très bien zo ka. OK, pour mon gonga zo ka prière eza makasi mkono. Donc la prophétie, il faut bien le discerner. Aux hommes là comme ba guerre ba contradiction ba prophétie, bato wana bazo contre bato confusion. Makasi. Bazo cibler bato bazo ya ko cibler ka bato ba yebana po bazo lukane mbongo bacha kape ba yebana on a moni mutu munene akufa na mbongo na asona betika komba mutu moko munene awo kuta kombo te ezaka ke mutu moko munene akufa na mboko esili ezaka bongo o mutu munene moko akufa na mboko papa nanga na zo bisayo naza na don ya prophétie naza awo étant qu'un évangéliste mais naza pe likabwana. Je vois dans mon makambo batou. Au Saint-Esprit tali sanga na la prophétie. Pour photoyer ba prophétie. Ezali le kabo nzamba pesi na la Saint-Esprit. Mais il faut qu'on discerne en malam. Ko yeba le kabo bazolo ba likambo ba lobi est-ce que mosala nzambo makambo lobi ça réel, est-ce que aza animé la Saint-Esprit ou bien l'esprit il y a Python, il y a serpent. Moi je denis les sidenga zobo ya koto Marcelo koto. Donc kabasala nzambe kaba. Bato wana bolanda bango lisu te. Oh nani oh Marcelo oh bato wana bakoma na bambongo makambo ko sala lisusu ezate. Image wana kenda. Yango zomona ilo koni contradiction. Il s'est expliqué bato makambo Marie Misamu donc tout ça dans oui bilo musu to lo ba ezo sala passe mais ngala mona ngoto ça kufi moi ça kufi atiki mwana oye comme ko exposer moi si ote abota salaboué des histoires qui ne tiennent pas debout et ça la propreté. Oui bien sûr yango la lobby ce sont des choses qu'on ne peut pas évoquer ici et qu'on contribue na bateau bolanda biso le côté. Évangéliste ça bien dit c'est vraiment responsable par rapport à propos Ucho Lobawana. Oui. Mais tout le béla suko parce que tant on a vu ce pays et comment qui na suka tout le béla par rapport à ministère na yo hein. Oui. Ministère na ka ndingo lobeti olobi lo mo malonga tout e bananu nga benga en base. Yes. Quartier général eza wapi mais ça la ni sur ma côté kuna. Biso église eza na commune ya Ngaliema na quartier Kamunganga. Arrêt Kamunganga avenue Dianté la numéro 14. Mission nzamba pesingeza ya évangélisation et puis ya mibale délivrance. Et puis mission na ngai mingi na travaillaka sur la prière. Rien que la prière c'est fini. Okay. Et puis nzamba za ko agir puissamment na mission pesinga na musala pesinga. Na ko peso 2-3 témoignages. OK. Une maman na Paris a matin na métro avant na saki na ye na kata saki na ye ba document na nyonso misala ba passeport ba carte bancaire ba carte assurance tout na kata saki na ye akomi na arrêt akiti na métro abosani saki métro kei mama abano kenda se retrouver oh pepele boy atala boy saki kei mama leli azongi na ndaku akwa poto na ba congolais. OK azongi na ndaku avandi afungoli TV amoninga na hoteya sangwa Jésus Christ ndeka bandeko pe bolanda biso azui numéro nanga bengi abi mosala nzambe saki nanga na bosani yango la métro kei mais na nzambe no en épreuve. On ne peut pas tenter le Seigneur mais okoki pe ko tsanza en épreuve. Nabi mama na bondeli pona yo pona saki wana mutu nyoso uzwango le boko Jésus Christ eko simbaye Saint-Esprit ko simbaye akokenango nulle part et loko moko te ko bunga. Ba robenga yo pesa ko ne monana. Après 10 jours la maman benganga alobi la police bengiye ba lobi akende ko zo saki ne objet perdu. Maman ke afungoli saki biloko tout akut awatika ki correct. Na ba mbongo la kati. Maman na benga kinga pona ko remercier nzambe na bondela ki pona ya ofele. Mais la maman retourne ye akabela inga ba héros. Na otanga montante. Pour vous dire que Dieu Jésus-Christ maman mususu ba condamné moi à Paris. Alandi quand on sa mission ton église ton saki déménagement maman benga bien venge. Nga il a landio mais moi nga za condamné na 3 ans. Ano kaka. Na pesi dit ton nga tia na musala nzambe. Soki réellement za nzambe na mona bilema. Na bisaki maman wana nzamba zo bisangai. Année où est aussi la témoin de Makasho.
La maman où tu connais en septembre, si moi la liberté conditionnelle. Où est impossible pas y abattre pas dans Zambé, est possible. Un message. Message de ça va dans Zambé, bon garder toujours espoir et pas dans Zambé. Jésus-Christ est vivant, il est capable de tout, rien n'est impossible à Dieu. Et là on a exhorté, botika via masumu, nous sommes au temps de la fin, pour préparer rencontre na yo dans Zambé. So za la misala mabe bima, benga toko soutenir ba prière. Et puis nous connaissons sur la situation de Tungisaï. Malade, blocage, freinage, la prière elle est gratuite. Benga toko bonde la pono na nguya komba Jésus-Christ au moins la solution. Évangile Kouchou, na banza été kozala mbala sukate, Oui, ça nda kuna kai. Voilà. Nda kuna yo mikolo bunga biso. On va zongi boy. Nzamba pesa biso pema. Semaine prochaine, bo bayenga a. Ça va. Mais non faut appeler na ndekola biso contact mutu moko alandio lelo. O azuli bako Orlando ko pesa numéro contact. Numéro contact évangéliste Ezali. Non c'est nga pe botiela nga na plateau. Denis Mosolo azani sate numéro ngai. Plus même il faut comme isko na moko a changer ce coiffure. Ya solo. Te obi na sanga ke lelo. Ya solo. Na benga ke monstre. Elias. Un bon chrétien. Mais il faut pas la monnaie. C'est un bon chrétien. Semaine prochaine il faut la monnaie. Te wana pena il faut monnaie. D'ailleurs pourtant on ma monnaie. Un bon chrétien. Ah bon. Inspirant ma casse. Na sepel vraiment. Malgré qu'il maestro na mais un bon chrétien. Ah pas mauvais sigazali. Voilà. Plus 243 09 98 99 36 59. Plus 243 09 98 99 36 59. Benganga na WhatsApp à tout moment de coup. Nako yamba so na moni appel en absence. Ngai évangéliste na rapelaka. Ndeko na yambi Jésus-Christ était. Oui. Ce qui est très important que les cagnos to sali. Nembi sata mutu moko Yesu. OK. Ndeko répéter simana ngai. Ndeko na yambi Jésus-Christ était. Seigneur Jésus-Christ. Na fungoli motema nanga. Na yambi olokwa mokonzi pe mobikisi nanga. Limbisa masumu nanga. Koma kombo nanga na livre de vie. Libela la libela. Na kombo Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci beaucoup l'évangéliste Miché Ekouchou. Merci à vous, merci na papa Chic Moukadi. Merci na Ndekolabiso Brad. Brad. Un chinois au Congo. Un chinois au Congo, oui, oui. Des pères et des mères, bien que t'es des pères et des mères. Denis Mosolo. Denis Mosolo. Kobosana. Kotia numéro na tableau te peuple de Dieu Baluka. Babenga pour libota la Zambé a sauvé. En tout cas, merci beaucoup Ezaki pour un plaisir que vous en avez. C'est la toute première fois on n'a pas moli Penzambé que ça l'émission. Merci beaucoup. OK. Ezala Kibongo Wabino évangéliste Miché Ekouchou o wapi tozala kina na kati émission na bino police des stars pour te bana ko solana e matali makambo oyo ezali koleka na kati ya famille chrétienne ba boyoki ba analyse na ndenga utaki ko sala. Merci na maman Emily Seti Mainga na musala kitoko zali ko sala na banza ete na mois de décembre oyo biso banso tokoyeba na kokota na kati ya vision ya maman Emily Seti po ete baorphelin bayeba na kosepela ndenge babiete na $1 na yo okoki kobikisa pe kosepelisa mwana etike moko ekosala kitoko. Merci bongo na le général 1.13 Arli oyo wapi azali kolanda biso depuis Canada. Merci na bango na pesi. Merci na Elias Eli oyo azali bongo na technique réalisation bango na Denis Mosolo na Christian oyo wapi ayeba na ko assister Denis na prise de vue. Chic Moukadi, merci na yo na banza ete tokokuta na susu na ba numéro ya sika. Soki nzambe a été tozala kaka branché kasi eloko na kosenga na bino banso oyo bolandanga wa bino Roger Boya boyeba ete musala ya journalisme eza musala mususu. Ne confondez pas le journalisme et le fanatisme. Moi j'ai fait mon travail, je pose mes questions, c'est à eux de répondre. Et soyez te ndena loba akete n'en déplaise aux fanatiques et aux envoûtés. Tokotika la kana kati ya professionnalisme. Boboto bondeko o mabota mabini. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois o ya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona mayele pe bonya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya Tongo.
nyonso balancer bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosila bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, jouets. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde.